Nazoeb Salabande kwa Brazzaville, vous allez là parce que Nzambe a ordonné, a recommandé, a fait une mission na basali na ya Bravo Jésus, baya verbine. Thème par rapport à la révélation. Peuple Nzambe va souffrir. Il y a des gens où bazana assez na prise ya condamnation ya diable. Na lingina loba na bana ya Brazzaville, Nzambe a telemi liboso na bino. Ton problème prendra fin le 27, le 28. Kouvana nanda koute, papa binga mama, mama binga papa, tous à la biso nyonso na kati ya salle na kombo na ngweza mairie ya Wenze. Na mairie ya Wenze. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydia aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfela na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bandeko babolingo mbote pekimia na mabota na bino ezalinga yi wabino Chic Mukadi présentateur ya mukolo lelo ya émission Police de Star esengo ya koyeba ke bozali ebele mokili mobimba bolingaka pe botalaka chez Bisso Télévision une émission d'analyse et critique. Un grand merci na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth ye sponsor nangai pe andima ngai tozana ye pe tokozala na ye. Merci mingi mon sponsor officiel nanenge au sponsorisé Arabiso batoni mingi na ba nyonso balinga Arabiso te Nzambe apambola bino pe po biso to linga Arabino mukolo bobo na mutema bo comprendre bane babolingo toye kobeta le masolo ya Brazzaville na bayi que le 27 le 28 équipe mobima ya Bravo Jésus ministre tozali bongo na mabele ya Brazzaville bandeko nyonso ya Brazzaville Pointe-Noire o bazana ba province Mongali Boya ebele mokolo il y a le 25 le 27 le 28 voulais-je dire boya po Nzamba koza rendez-vous na yango to ya melbino lelo apôtre Pierre Kitete to koswana makambo elikaki pe na Lubumbashi Nzamba zaiki vraiment contrôle mokolo asaki prédication bat bakoyaki bat bikaki bat sida esilaki lelo to koyambaye est-ce que makambo esalamaki na Lubumbashi et qu'on appelle susu na Brazzaville l'homme de Dieu bonjour et bienvenue. C'est moi Royambayo na émission Mkwalelo na nani Police de Star kama émission na Losambo tokota na Mozindo ya émission Mkwalelo ozala kana yo Nzambe topesi yo kaka matondi pona bolingo na yo na mitema na biso oza kolema te Nzambe kolinga biso pe kopesa biso vie na bonde likolo émission oyo kota na kati ya ndako ya mama moko ya papa moko oyo azana passe azana ba problème azana ba mitungisa miatu luka solution pona comprendre que Nzambe ya Bravo Jésus
apusani na mboka na ye na ndako na ye mpona kopesa solution. Topamboli mokolo na lelo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Apôtre Pierre Kitete, ozali mosala nzambe, nzamba kosala puissamment. Tomonaki na Lubumbashi, lolenge ozaki na onction, batu babiki, batu ya sida ilongwe, elimwe, et a on a Kinshasa, batu bano kanzaleti manki on a mis sur place, batu bamonaki population, ça les tondi, li kolope na se, na balabala embouteillage, ba autorité kutu ya Lubumbashi, ba ye kutu na qu'est-ce que se passe? Ba salle, bateau, ba colossal, ba déclamer, depuis to fongola saloyo, nan tozo plein modèle oté. Et en tout cas, secret na yo ezalini. Merci Papa Chic Mukadi. Secret nanga pe ba équipe Mumba ya Bravo Jésus ezali mabondeli pe koloka nzambe. Eloko na pambola nzambe mingi biso na Bravo to salaka eloko na volonté na biso te. Soki likanisiye epai na mutu moko to pe mibale to kotana na mabondeli. To tu na nzambe si réellement maloba to likanisi oyo euti epai na ye to euti epai na ye te. C'est-à-dire voyage à Lubumbashi ezalaki voyage oyo nzambe ye moko alobaki na biso tokende. Parce que ezalaki na milimo oyo ekufaki, ezalaki na bato bazalaki na maladie, na ba problème ebele oyo baluka ba solution de part et d'autre. Mais bazwaki te. Et Dieu nous a dit et il nous a affirmé de ce que bokende na voyage. Voilà pourquoi nzambe facilitaki makambo nyonso, avion, logement, kovanda, kolia makambo nyonso, nzambe facilitaki parce que c'était dans la volonté de Dieu. Notre secret na kati ya Bravo Jésus eza lo sambo peto na toyoka nzambe. Soki nzamba lobi ndeto sala. Voilà, merci beaucoup apôtre Pierre Kitete. Tout beta masolo sikoyo ya Brazzaville. Lelo yo bandeko ba otala biso poto le kana YouTube et en même temps to le ka awa na TNT ba otala biso na Brazzaville batala biso pe déjà bazela nini mokolo wana ya le 27 le 28. Nazoeb salabande kwa Brazzaville bozala ya kosepela parce que nzambe a ordonné, a recommandé, a pesi mission na basali na ya Bravo Jésus ba ya verbino. Bible dit dans l'air détresse, il cria à l'Éternel, l'Éternel envoya la parole. Donc ce que nous sommes entrés ya komema na Brazzaville eza maloba. Et na kati ya maloba na nzambe ndesika tozomona ba délivrance. Tozomona ba miracle. Tozomona ba solution na kati ya bomo ya bato. Nazo yebisa bandeko ya Brazzaville, bandeko ya Pointe-Noire, bandeko ya bamboka nyonso eza aux environs, bozala déjà prêt, disposé, parce qu'il y a une parole qui va vous guérir, qui va vous donner le repos. Oyezo kati saibale pona koyepa na bino. Tozoya na sentimate, mais tozoya parce que Dieu nous a dit, il nous a convaincu to pusana liboso na o mamozo landa biso, papozo landa biso, pona problème na yo oye umeli. Nzambe aningo pesa yo solution. Et je crois dans mon cœur que Dieu sera au rendez-vous pour les problèmes des gens. Lelo yo bandeko Brazzaville, baoze la Bravo Jésus, bien Bravo sur l'émission mais Bravo Jésus Ministry et kita pour ba ko solo la nabino mingi et kozala en plein heure. Est-ce que mutu aozala na capacité ya koya kokuta nabino moko to boko sambela kaka na foule o ya na foi à Julobiko. Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je sais que la tâche est encore facilité, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Oyo nzamba benga biso na kati ya musala oyo. Papa Chiko yebi même na Kinshasa awa tozalaka des fois na incapacité à koyamba ebele ya bato bayaka wana. Mais lokola nous sommes des serviteurs appelés to donaka temps na biso to pesa temps na biso pona ko satisfaire pe ko pesa kimia solution pa ya bato. Donc nous allons faire tout. On va tout faire pour ndenge tout na Brazzaville attend mutu moko tatika na problème. Tout le monde tokoyamba. C'est pas facile mais tokoyamba. Tokoyamba mutu nyonso. N'importe quel cas, il y a maladie, il y a santé, il y a quand nous sommes tous en comme la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses dans la sur la terre. Voilà, merci beaucoup apôtre Pierre Kitete, batubaya ebele mukuluwana. Mais sikoyo ikomanda R. Tu vois qui il m'a 14h, il y a 14h wana, il a dit R oyo batubaroya vraiment tout il fallait to bana otango. Non, c'était prévu le Lubumbashi to bana ki na tongo. OK. Toujours bana 8h ti to évoluer.
Mais biso tambolaka mingi selon l'insi de l'Éternel. Dieu nous a parlé par rapport à Brazzaville. Pour moi, Brazzaville, na Kinshasa, toza ba ville moko, ba capitale voisine quoi. Toza na biso pembeni. Oyo le kaka na Kinshasa, le kaka pe na Brazzaville. Donc toyebi Kinshasa ndenge ezalaka. Biso totambolaka selon l'insi de l'Éternel. Donc il est quand même il y a heure, même date, c'est Dieu qui nous a dit. À partir de 14h, tobani melulu na biso pendant 2 jours. Et puis tokoluka jour moko tozwa sala munene oyo ko permettre biso toyamba bato nyonso bakoya na kati ya manifestation. Voilà, merci beaucoup apôtre Pierre Kitete. Thème ezaki nini ya mokolo na milulu? Pourquoi boponika thème wana? Thème eza par rapport ya révélation. Peuple na Nzambe va souffrir. Il y a des gens où bazana assez na prise ya condamnation ya diable. Il y a coutume, il y a ba problème, ba sambela Nzambe, ba lele pa na Nzambe. Mais jusqu'à présent, voilà pourquoi dans la prière autosalaka, Dieu nous a parlé par rapport à thème. Dans l'air de détresse, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole. Donc il y a une parole de Kati Sedou Takishasa, ils ont à Brazzaville pour nous la maman moko, famille moko, bazaki na problème, bazaki na problème, il y a sorcellerie, problème, il y a kobota, je sais pas problème où on est traverser. Je sais qu'à partir de thème où tu auras la consolation. Et les dieux de la Bible de Bravo Jésus. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Batba retenir ni na mission Kwalilo, bana Brazzaville, bazelani ni ba retenir ni na nyosto sori. Na lingina lobana bana ya Brazzaville, Nzambe a telemi liboso na bino. Ton problème prendra fin le 27, le 28. Je sens dans mon cœur que Nzambe ngo bikisa moto moko. Oume na ba difficulté na ba problème ya musala ya kobota. Voilà, l'ère est venue. Où Nzambe a disposé équipe Mobimba, il y a Bravo Jésus. Au Botala Kana TV, Botala Kana YouTube. Le Nzambe a vendu si bango. Pe azo memba bango na mboka na yo. Pe liboso ya bombo na yo. Pe alibota na yo. Kofana nanda kote. Papa benga mama, mama benga papa. Tous à la biso nyonso. Na kati ya salle. Na kombo na ngweza. Mairie ya Wenze. Na mairie ya Wenze. Donc le 27, le 28 à partir de 14h. Neska toko sambela to bondel pe toko bondela pona bakaya mutu moko. Viens avec ton problème, Dieu te donnera la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Un grand merci à vous qui étiez nombreux en train de nous suivre. Botala biso na TNT, canal 484, ainsi que sur YouTube. Botala na TikTok na biso, botala na Facebook. Moto ko yiba biso ba vidéo siko na Facebook sur Sarah grâce quelque chose comme ça. Toko kangayo toko chana boloko parce que to yebishi olingo yokate yo musano mwana mukebo ozo ba émission papa Chic Mukadi o sa ba vu ozo rambo na page Facebook. Ce n'est pas bien. Yo moni ba musubo o sa mambo et aussi mbarate pour ozo escroquer biso mbongo na biso, ce n'est pas malamu. Ah, ce n'est pas bien na bata français na linga mélanger. Alors mesdames messieurs, ceux qui mettent la biso zongite tokutana. Bye bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Eza maman Lydie Mukadi, Moussa Nabino, maman Nabino, Leki Nabino, Yaya Nabino. Na ye kaka ko annoncer Nabiso pour la prière Nabiso ya chaque jeudi na salle le cristal de 8h30 à 12h30. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. Bien aimé, d'ici kawana ba o bazoya bazomona lolenge Yesu Masiya zako se manifester. Tozaka na thème na biso principal moko loboko na Yahweh eza mokusete po eza na kobikisa. Litoi na ye eza na bojitote po eza na koyoka maloba to mabondeli oyo tomemeli ye. Alors invitation ezaka ka moko, c'est chaque jeudi de 8h30 à 12h30. Le métos à la ebele, pe kombo na Yesu et vous à la glorifier. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.